selon ngai l'État lolengi azokoluka azwa charge na yango du point de vue lolengi ya mutu wana awutaki na je crois na Canada a proposé que va payer 100 personnes par jour l'État a soutenir et vous allez comme malamu pour que histoire où Covid-19 et soit fin. Yango. Rappelez pour na yo confinement ezali. Pour na ngai confinement ezabouye lolenge ya mutu oyo awutaki na Canada. Asepelaki l'État a payé disons à soutenir afin que aille bana traiter que 100 personnes par jour parce que yena de sa part azana makokité. Alors tant on l'État soutenir je crois et vous avez quelque chose de merveilleux. D'accord.